bate belé bobomi ya ndimus nani ya bomi ya ndimus ozotenga mino kombo ya muta bomi ya ndimus awa bat bobomaka bato kana ba internet bobomaka kaka bato na ba internet ozo comprendre ezaka ba étranger te kaka biso na biso neto mi bomanaka awa na bengi papa na biso Masum de Brenda confirmer nga na bengi ba artiste belé ya théâtre ba confirmer nga mais ba ministre ba confirmer que papa na biso ya ndimo sa kufite na bengi na mwana kasi ya ndimo sa confirmer ngeno papa azali pe ka kufite bezi anga ya bezi na muta kufi tout ça va bezi na ndenga bien tout ça va vivre na ndenga bien mais oui faut to le ba tout ça va vivre na ndenga bien comment expliquer yo ko chat titre ke muta kufi o ka muta kufi na ete tu na ka pose vie obomi mutu likolo ka ozo vie yango vion petongo ozo vie yango est-ce ozo 2 millions de dollars par Messina Cristiano. Vous s'abonnez toujours na Katalaga Nzinga TV, vous êtes toujours branché, toujours branché, toujours. Yo muto bomara bato tika libanga te. Keba mamozo sale za bien te nzamba zo mona yo. Mukolo ko kufa mukolo nzamba ko sambisa biso ko sambisa bato belé. Avant Masum na collection yo yaka yo muto pibiaka boma yo muto pibiaka mutali boso vie de la kufi yo muto pibiaka nani sous général de fois kufi or ka kufa na été après mo ka sala sous vidéo qui a kufité yo muto pibiaka lisusu nani papa na so ya ndimos nzamba ko juge moni nzamba ko juge na nyoso nzamba ko juge na nyoso elum sini na lo babou bino ton les gars comme ma maison à peine moi groupe là pour pena papa les gars cordo Steve ils ont un groupe là pour ma kamusuke bandi prise suka bandi à peine so na la sano nebi ke muto a pibie makamona otala pe biso na Katalaga Nzinga TV za chaîne actualité yo muto sali makamona ce qui moi si ya ndi mosa yo ki makambo ke mbali na kufi soka bela attention ce qui maman na kufi yo laisse bana wana aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bon poto, bon mokili mobima c'est Francis Moté Chando garçon de l'ex beau s'abonner toujours na Katalaga Nzinga TV beau commenter beau partager beau aimer tikana vandi sa maman la reine Nzinga moulin vencedor moi ça makasi moi ça longa bituma ba 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga longa bango de Bakselaka lisusu nani 5 fois maman la japonaise plus Coco de tikana vandi sa igaka un montre m'a dit yolan mombele 4 fois maman de tikana vandi sa maman Kato Kunga de Atlanta maman Kato Kunga de Atlanta di maman na logo c'est Kunga le grand jogo di tikana vandi sa maman si la mayele la perle de tali moi si ya chocolat. Mon vieux adosenga maître sengi kinga sen toujours motomoko bien bikabakaba adosenga maître sengi kinga sen toujours motomoko bien bikabakaba dossier le ezali bate belé bobomi ya ndimus nani ya bomi ya ndimus ozotenga mino kombo ya mutabomi ya ndimus awa bat bobomaka bato kana ba internet bobomaka kaka bato na ba internet ozo comprendre boboma vidéo combien de fois vidéo kufata 70 fois. Avant de de la Koufi, Moutakena qui cause a publié vu de la Koufi, car on a un Congolais. Les Arabes étrangers, les Arabes étrangers, car à Bisson a Bisson net au Mibo Manaka. N'a pas un mois Kanda, Boebi Francis Moté, son garçon de l'X, n'a pas moi Ming, mais la Rosékananga, mais faut dénoncer Maramoussou, les cas entre Bisson et Bisson Congolais. Pourquoi toujours Bomana? Papa est Nimos à Salibinonin. N'expliquez non, Bino, batte belé, babi que non, papa est Nimos à Koufi. Mais la minute où nous avons papa et Ndimo sa koufité. Azaï na Afrique du Sud na hôpital ya maman na biso Denis Nyake on est mutapé ça qui ba mbonga futa tout pour akende. Motema malamu ya maman Denis Nyake ro akende ko sala. Apesi ya Ndimo sa kende pour ba traiter. Akende na problème ya cœur, ça problème à cœur. Problème à motema na minute où papa na biso ya Ndimo ça na bien. Bino tuko boulaki ndenga kota ki opération bongo suka nanga ko kufa ndi bat musu ba kufa na opération non liwa ya mutu mutayibe ngo za nzambe
liwa ya mutu mutu bien oza nzambe na minute papa na biso yendi mosa za bien to bengi non pesa no information eza vrai na bengi papa na biso masum de Brenda confirmer nga na bengi ba artiste belé à tête ba confirmer nga mais ba monsieur ba confirmer que papa na biso yendi mosa kufite na bengi na mwana kasi ya yendi mosa confirmer nga non papa azali pe ka kufite opération l'équipe bien bino moko kaka awa tout le monde a vu de l'air bino moko sous to yaka le sous papa na biso général de fao bo poté buzo ba kufa or kufa na été ye moti ya ko la vidéo que non na minute on a kufite bo yango pe nazo benda matoi na bateau nyoso boluka baliwa ya bateau. Comment expliquer au venu kaka boye so papa mukolo maman mukolo pe manga mona ba sala ngo ba mikete za mikolo au venu kaka bozangelo ko sala po non pas ça l'idée à Facebook gratuit. Mon bat plus ça la pe bozaka bata gratuit. Avant pena bozanga moi méga na gratuit, azanga molo ne gratuit na pibi na sambusa moto. Ce que yotango to sambusa moto bongo. Suka ngo za nini? Yotango pibi muta kufa ozui nini? Ozui rien. Ozui le hôtel. Et c'est tout ba congolais to bon ça non ba change ba yango Kabila lo. Kabila lo bagabi et non na koko bon c'est pas ba congolais de la mentalité. Mais na pese raison te na bi na anta de tout changer nos mentalités na biso tant que ba congolais to linga na biso pour bato ba tinda ba vidéo ko bomba nana kufi za ba étranger te ya ka ba congolais kana na bando ba ne bandel isa ka biso na biso te isa biso na biso pe ba chaîne mususu yana isa ka bino boza toujours kana kati ya la reine Nzinga chaîne invité chaîne actualité. Bah c'est monsieur c'est ça la paix bah comme on a autant bah comme on a bango na autant à penga forcément motivation na tanga nanga mais na autant à te pour na fou la bango le sous makasi eux ça la reine Nzinga TV chaîne actualité eux ça forcément motivation nos garçons de l'X na mi benga garçon de l'X na appelle garçon de l'X na zana maman la reine Nzinga moulin vesedo ka mosa makasi mosa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga longa bango de la japonaise au tali moso ko misinzambe na zana maman kato kunga de Atlanta maman leki maman sociale maman katoku ngade Atlanta di maman boboto umela vana ngone na yo maman katoku ngade Atlanta nazarana do 5 mètres 5 ngasa toujours moto moko bien on a garçon de l'X yo no zo sabino ke o samwe moni yo moto luweki liwe papa na biso yendi moto moni to se cabinet fona se cabinet po boluka liwe mutu akufine namte mais oui mais ebandaka peka kaboya ebandaka peka kaboya mai pe ninga na kapamba te bandoki bazaka boya yono zeza papa na so yendi mosi na eboza na ba prière ndenge video le baba ndako pibie akufi video la zonga giga na bangwa video la kota ka mabondeli habité tete batonde ba oluka liwana ngabo ba se belé tikanga pe na sani na sambela no nzambe na zonga no giga pe na totomba musuda bande oso anatike on azo ko interpeller papa na so ya ndimo famille mobimba ba se belé ba luki liwana na ba chaîne pe belé ba tietie yango na ba réseaux sociaux ba publier pe bino chaîne pe na bokomi pe na ke no mutakufi oka mutakufite tout na ko bozo base anga ya base na mutakufi tout ça va bien bien tout ça va vivre bien mais oui il faut le bon tout ça va vivre bien comment expliquer yo ko titre que mutakufi ou que mutakufi na été tout na ka pose vie au bomi mutu likolo ka ozo vie yango vie on peut tongo ozo vie yango est-ce ko zo 2 millions de dollars na émission oyo cheke no mutakufi ou que mutakufi ozo yango 2 millions. Oh, internet ça m'a bête, il me comme si vous vendez un tel à couper. Nous avons bien été. Nous sommes capables de candidater, mais nous sommes capables de candidater. Nous avons dénoncé, nous avons fait une information où il est vrai que papa n'a besoin de mots à envie, à couper un homme. Famille n'est pas en poissonné, bah n'est pas en poissonné, moi si n'est pas en poissonné, bah coco n'est pas en poissonné, bah artiste de comédie pas en poissonné, bah biso bah autres en poissonné, la reine Nzinga TV chaîne actualité, tous en poissonné. Donc ce qu'a koufa qui tout n'a tout yep c'est mieux que non, une minute à koufi. Mais tant à koufiter tout, y'a poté c'est mieux que non à koufiter pour Francine monter sur mon lobelia on a quand la reine Nzinga TV chaîne actualité, faut boyo kanga.
neni nazoloba donc voilà eza bien te to bongisa biso na biso ko boma muto akufi te eza bien te malamu ata muto akufi to bien wana to ya to lobi ke no muto akufi OK muto akufi te to tika no ba buzoba ona to tika buzoba to zonga mutu et c'est tout le monde ngo ba buzoba pa ba Nigeria to ba Camerounais to ba Ivoirien ba Ivoirien ba publier biso Arafat akufi Arafat pa kufaka solo mais biso to mona ka muta kufite to mona ka muta kufite ba Niger bo sa mambote ba Ivoirien bo sa mambote ba Camerounais bo sa mambote ba Américain bo sa mambote ata kuna Mali bo sa mambote ata kuna Ethiopia pamba bo sa mambote ata na Gabon bo sa la ngote ata kuna nini c'est comment on dit ça moi parce nini Madagascar ata kuna Madagascar bo sa mambote pe marambo evanda kana kisasa na capitale evanda kana capitale marambo ko boma batu marambo ko kosela batu makambo ko sala buzobe beleza na capitale OK capitale fait tous ab exemplaire ya marambo susu po capitale comme devant na ba bêtise ba boye surtout que na mbanda ko no to kuta marambo te au mona ka bango ba se concentrer na marambo na bango atana bangola na féliciter bato belé angola bondi ya bon tardo na pesi no ba mbote trop parce que bangolais baza na kata la nzinga bazali na pesi no ba bondi ya ba bon tardo ba bo brigade na bino pour bolanda rapé biso et c'est tout le monde bangolais ba publier biso que non mutente la dai bon so ba publier kufi OK kufi parce que congolais pourquoi ça le coûter ko bote mamboy nan jana tana congolais biso ba congolais pourquoi tu as le coup biso oui que congolais de tous abo photo le bano maramususu et ko bateke no le ko anza congolais sani mabeto tiki non congolais tous na congolais et belé ba congolais bazana lukuta ya makila penza makila na kokosa bat makamu congolais so nga kosolo makamu ndeko na ngai mais okokamwa te okokamwa akosolo violer okokamwa au moins pendant moi ça fungole le misu pendant à violenga mais tantôt ça qui est peu le côté tu sais comprendre tout on a congolais mais ba congolais bien ba congolais bien bazali na Francis Moté nous garçon Elise na ya pona finga ba tout ba to belé bolanda nga surtout belé bozana Angola to remarquer que na kata la nzinga TV tozotala ma partout dans le monde tous en Angola na pesi no ba mondia tous en Paris pe botel la biso na pesi no ba bonjour na bino ba bonsoir na Congo mbote Congo za mbote na États-Unis kuna ba pesi bino ba good morning ba how are you na bino ba mfai na bino pe botel la biso pe tina ka des États-Unis partout dans le monde na kata la nzinga TV chaîne invité chaîne actualité c'est Francis Moté Chano nazo kebisa muto bomaka bato ozali bangate ozali banga toza moite po muto elo etika la seko na seko na mukili za ka libanga ti mukono nzamba boma mukili tika buzoba mukomusu na otanga kombono na batelio ndelelo yo muto bomaka na batelio mukono ko tanga komona ko sambusa nazo esabino eza bien te to respecter bandiko na biso so mutakufi to pesa ba information vraie que mutakufi so mutakufi te to pesa ba information que mutakufi te qui est kokosa pour na luka base base pesa appelle un msou pe moi bien c'est Francis Moté Chano garçon de l'X bo s'abonner toujours na kata la Nzinga TV na eka vite fait to esabino la Nzinga TV za chaîne actualité na eki vite fait mo boroni mata. Merci beaucoup na maman la Nzinga Moulin Vencedor à Mossa Makasi Mossa Longa Bitumba. Ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga Longa Bango kaka di bakiselega lisusu na la japonaise autrement dit lisusu de 5 fois maman plus ikoko YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman di manami moza na kata Berlin tikana vandi sa wonega takate. Maman Kato Kunga de Atlanta de Maman na logo c'est Kunga de les grands joueurs super Messi muta super Messi na Cristiano vous s'abonnez toujours na Katalaga Nzinga TV vous êtes toujours branché toujours branché toujours yo muto bomaka bato tika libanga te keba mamozo sale za bien te nzamba zo mona yo
mukolo kokufa mukolo nzamba ko sambisa biso ko sambisa bato belé avant masumu na kolekso boyo yaka yo muto pibiaka boma yo muto pibiaka mutali boso vie de la kufi yo muto pibiaka nani sous général de fois kufi o ka kufa na été après mo kasala sous vidéo qui a kufité yo muto pibiaka lisusu nani papa na biso yandi mos nzamba ko juge moni nzamba ko juge na nyoso nzamba ko juge na nyoso elum sini na lobabwe bino ton les gars comme ma maison pena moi groupe là pour pena papa les gars cordon Steve genre na groupe là pour makamusuke bandi prise à suka suka bandi à peine so na la sanon nebi ke muto a pibie makamona otala pe biso na kata la nzinga tifo za chaîne actualité yo muto sali makamwana ce qui moi si ya ndi mosa yo ki makambo ke mbali na kufi suka bela attention ce qui maman na kufi yo laisse bana wana ceux qui bana naye bazaki na ndaku te tantôt bazaki na classe tantôt bazaki wapi tantôt bazaki wapi ba côté internet si papa na bango kufi ceux qui mona bande ko kata prince so ba bomi mona wana oko sepe nango pour mutu mususu akoyeka ko côté internet ba monika makambo tension ekiti net na minute moi si papa na biso yendi mo tension za bien te on a bien né bande connaît baza bien te to ki na biso kufi to ki na biso kufi bo bebisi na moral ya famille yendi mo bimba na bana na bakoko mampene ba tamfo yango cordon photo lo bango photo lo no marambo moi si pena fandi bo côté internet tanto pe surtout ka so côté internetité pour ndenge mutaza kuna na nini na free d'ici kuna akoki jamais ko yamba téléphone pour ba auto si so sala opération tanto bazo benga mbali na zo yamba te or boule nini okoboko komisa mama ba tu veva valage pour mutu musa ko doka message ka maman que non mbali na kufi a piquer crise pas dai obomisi mama ba tu pona ba message à lukuta obomisi famille ba tu pona message à lukuta obomisi mémoire ya ba tu mukola lelo pona message à lukuta ah c'est bêtise nzamba limbisa yo pour la nzinga TV to finga rabatute to pesa ka conseil nzamba limbisa yo to sengelo ka maona nzambe na sengelo maona nzambe muto linga ko boma batu nzamba limbisa yo ce que moni muto zo luka liwa ya moto yo ndoko kende liboso yo ndoko kende liboso muto wana ko tikala to mona bakoko muswe ba 100 ans tanto pe ba lukela koko wana liwa koko akufa kaka kufa yo muto lukela koko liwa okufi koko azaka ka minu nyonso longone na minu me na munoko me koko azaka. Merci beaucoup to kutani na émission Bete Bloga Mbala Simon Francis Moté Chando garçon de l'X. Vous s'abonnez toujours na Kato la Nzinga TV. Vous êtes toujours branché, vous commentez, vous likez. Quand on est maman la reine à l'obara, ok, mon ko like ça facile. Quand on est la rappel sur like ça facile, au fini quand on a toi, on like it. Autant de sous émission monsieur il y a Francis Moté Chando garçon de l'X. Au fini sous toi, on like it. Au toi, on like it. Et le bas maman la reine, like it toi et c'est l'été. Et ça musalate bande konanga bo like kaka que ça la bien bo commenter bo liker bo partager au tali Francis Moté Chando garçon Elise na kata la Nzinga TV au jeu yango au tchong na statut na yo au jeu yango partager et ça simple bande kona biso baboli na biso so bo partager et longa binyo lokote tout on a ka pona le kumu na kata chaîne la ya na chaîne na biso na kata la Nzinga TV donc message nanga yango numéro nanga contact yango no za posa nanga. Vous avez posé Francis Moté Chando garçon de l'X, contactez Ngato Sola. Contactez Ngato Sola. Si vous avez un poste yébana, pour nga yébani sarabato. Vous avez un poste yébana, contactez Ngana yébani sao. Te koutani na émission, Moussousou, restez toujours branchés dans Kato la Nzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Merci beaucoup. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye
mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga maman ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine